référence de la Kalamo. Voilà, merci Kandongo Lobi wana divine. D'abord, avant on a discuté ndaku, na otokoza vraiment na ba problème sérieux na niveau à part que et puis et pas bande konanga ya côté kuna ya monde to saka musalo za ba vie na biso. Ozomona, tu as na TV te pendant ko finga bat. Non, tu as na TV ko loba rien que la vérité. Mutna mutazolo ba koto peut-être musazomona, il y a un changement pas naé. Azomona que peut-être plus mon azaki na considération te. Monopole ya ko finga na kotanga ba kombo. So quand na ba chaîne différent moi na banque ba finga nga ba tanga pe komba Bianca Zanga. Ope na koko zongo na ke na ngope na la police. Mais je ne peux pas le faire parce que na bi ke neza bongo eza musalo na lingaki. Ozomona, je dois assumer ça par rapport que nga moko na lingaki na za la journaliste. Nga moko na lingaki ba finga. Bonjour très chers abonnés de tout vous nous suivez. Nous disons toujours merci pour la confiance au Bopé Sarabiso à tout moment. Votre mère journaliste Divine Kabea Divine. Nous sommes là toujours à la recherche Yabanus Yabian. Nous sommes là toujours à la recherche Yabanus Yakitoko. Pour na babonné na biso. Quant à moi, je dis déjà un grand merci à Montréal Gilles Pandi. Merci beaucoup à vous pour les images Yabian et à Kalito Zopesanga. Un grand merci. Je pense que vous allez me poser la question. Aujourd'hui, la meilleure journaliste de sa génération, Divine Kabea. Divine Étoile News Biso. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir un plateau Nabiso à Lolo parce que ce n'est pas la première fois que je pense que Baboni, nous allons discuter, nous allons causer vraiment micro Nabiso disponible pour questionner et puis je pense que vous est disponible il y a pour répondre à Biso. Donc ma question Nabiso et causa vraiment bien nango. Quant à moi je demande déjà à Gilles Pandou ce que ça même moral à Pandia déjà plateau et causa une bonne chose. To senga abino mbongote, to senga rabino pe Hello Koyama Longati, mais nous vous demandons simplement de vous abonner parce que ça ne coûte rien. Écoutez une vidéo, au s'abonner, au petit commentaire, sur le Musala Kitoko, la remarque Nabino et ça la rappelle, tout avancer et que ça a vraiment une bonne chose. Voilà, je profite déjà pour dire un grand bonjour Bianca. Bonjour Divine Kabea. Très bien Angola Nzambe. Comment on a déjà ça va famille Bota moi en tout cas famille Bota. Vraiment donc merci beaucoup na Fondation Solange. C'est vraiment maman moro bien maman mutema malama en tout cas maman merci pour na qui cadeau nanga pour l'anniversaire en tout cas umela no place za maman Solange. Babia lo barape à salle la rango en tout cas maman merci. Là je dis un grand merci na belle vie qu'on dit la patronne na babi notre autorité morale, notre maman chérie, notre poutine, hein, notre nion surtout ya biso kaka, yewana vraiment belle vie, et grand merci à la famille du Bota et pourquoi pas joliment Ibé les babi donc gros bébé de la presse et merci aussi Nayo Divine Kabea et merci aussi à Gilles Pandu derrière la caméra plutôt donc merci à Batutu pour vraiment balingaranga en tout cas merci. Voilà Bianca, ça fait un temps tu te fais plus voir. Bande romsu babi bakanisa kiyo bande romsu babi yo mikolo internet vitesse oyele yango kozaki na référence de la Kalamo. Voilà, merci Kandongo Lobi wana divine. D'abord avant on a discuté ndaku na otokoza vraiment na ba problème sérieux na niveau à part que et puis et pas bande konanga ya côté kuna ya monde to saka musalo za ba vie na biso. Ozomona, tu as na TV te pendant ko finga bat. Non, tu as na TV ko loba rien que la vérité. Mutna mutazolo ba koto peut-être musazomona, il y a un changement pas naé. Azomona que peut-être plus mon azaki na considération te. Nazu deuxième famille moko bobalaki singa bolingo. Ah non, je dois défendre ma famille, c'est ça. Et puis bango kutu bazaka na monopole ya ko finga na kotanga ba kombo. So quand na ba chaîne différent moi na banque ba finga nga ba tanga pe komba Bianca Zanga. Ope na koko zongo na ke na ngope na la police. Mais je ne peux pas le faire parce que na bi ke neza bongo eza musalo na lingaki.
ozomona je dois assumer ça par rapport que nga moko nalingaki nazala journaliste nga moko nalingaki bafinga nga moko ozomona donc quand jamais nakoki efuna ndeko na nga mona parquet boye na boye mbongo wana ekosunga ta famille nao nga basalaki yango epa na nga mpo odebordaki okomaki na bainsulte okomaki kotanga na bavie privé ya bato yango bafundaki yo naoyebisa yo divine eza na émission moko te bakotanda baémission wana eza na émission moko te natanga bandeko natanga bakoma bandeko nanga so alobi mama singa soutien rouge eza yakomba moto soki nalobi connaît l'affaire so nalobi mama ngola nafingi moto soki nalobi mama abokola bana mikie nafingi moto so nabi mwana kwata nafingi moto so nabi wajwa garde corps nafingi moto so nabi moto azalaka mokwa libala na ye azalaka na baki ya pamba azalaka na ata 50 fois yosoma ata vers masa ya lisanga te nafingi moto te nga nalobi ata kuso eza kofinga mais je dis à parabole on a tika lotanga koma moto te mais pas na bango eza le contraire. Prenons l'exemple bango bazobenga Belleville Fouati osomona famille libota nini na fingi nani Fouati bino mpe bosurnome mpe na ngamu na bango. Oh non wana eza bango moko yaya ntango babaka le mire des oreilles ntango bazotonga motu na bino fo botalaka mopanditi wana eza bango moko balobi kuna aza manini ebende kutu pete wayebi moto aosala yango bien gemima aosepesa nda osala yango donc kuna ma balobi eza boye yaya mwa bicarbonate elembisa te sa ata mwa balekeleke ozomona biso na ele na biso esalaka biso mabe te lelo baofinga lapato na ataka mapapa mabe basapate pola bilamba mama tongelanga bona boye mama alingi nini mais oui moi il faut être naturel ozomona aza na ta na ye ndenge aza tala na fete ya coquette nani eza selon nga évangile selon Bianca nani alataki robe ya kitoko robe wana ibai modele wana pa peshanga eza problème te azaka ndeko na ye bamosuku babe adefaki yango pa peshanga eza problème te nani kota nanu peshanga nala patola baa na tai moko te peshanga aza mwa monene peshanga aza monene koleka na patona bakolaka tai moko seka akangaki yango yaya yango mwana eloko ezoboma biso yango ntango tokoya koloba o mokama te ngai nalobi selo ngai nde nabimaki kitoko makasi lokola Belleville namoni na ngai te bamama mosusu babongaki bakarine mpona babongaki siko selo ngai nakoteli aluli mama na nga esala motu motema mpasi po ani yaya neti na miniti naolobake toa na filme na biso pour le moment oyo ezoleka na tv kini makambo tomona baréalité eleka na filme na yango mpe toovivre awa ti motu mo divine aa na ngai na eloko te me nake na milie mombo na se faire grande kenga naza boye papa na biso aza ministre nani kutu grand frère na biso Fachi Beton top alonge président makomi grand frère epa na ngai mama kulutu na ngai mama Olive Mbe mama Olive Lembe koko na biso natie nani oyo Sifa Kabila po nini na se pour se faire voir na bato ke naza likolo nzoka naza na ngai na se bopesa conseil na bato balingaka komilaki sikoyo ya bongo soki toye koloba ezake motu ye fosanga mokama te yaya eloko mosusu oyo olingi ofunda motu fo ezala na cause magistrat atali azwi baémission atali abandi kotala bime namoni eloko namoni komba motu atangi te ki esinga soutien rouge personne ki ye mama ngola personne qui est mwana kwata personne qui est moto ayaki kobala azoseka kutu moto ayaki na bagi ya pamba ata buso lisanga te motu moko abimi te boye kofundela mwana oyo nini bazanga baexplication kopesa magistrat bia non laisse tomber Belleville mais malgré ça Bianca oyokani kaka te non
net no yambi ngabo tangelanga komba mutu ne na finga na fingi mutu te na finga kapete na finga kapete kutu bango bazo finga nga so kote na ba chaîne différent mona ndeko nanga na mwasa fingi nga tangi pe kombo nanga ni slolo sko nga na sabe na kovana te na tanga kombo na finga jamais so na koloba na parabole moi ça vana na suka mboka wana se ko finga pe nanga au moins na lembi njoto te sikozo mona so comme na ba niveau na taba ndeko nanga na ba kombo nanga mona mabe pona nini mutu boka za côté kuna azoluka ko se mêler peut-être na ba problème oyo et concerné yete tout est la logique des choses il a fini en Espagne so depuis ma boy to longa ma ba net na moi c'est tout quoi la vraie chérie vraiment na olata pende ko nanga na lekinga te na maniva bakabelo pa lekinga te mais na ba pièce na ba théâtre na kobenga na bagaga lekina yo ya yango bagaga yango babenga ya wapi nga na sala tozaki ne groupe montanga longo via liste boy pas poser na biso la Dieu sobe ayake pas pédé nada to jouer na pe place oui to jouer na ba table belé ana jouer tata mo saba nanga to jouer na ba place belé ayebi ki e bien kazanga to sala pe bagaga belé c'est le ba benga so ba benga wana menga siko ba benga nga na Belle Vie TV mais ya to différent yekuna ba kobenga ba pese $20 mais nga so na kepa la patona wow avela pakaki wow epesi nganda wow ya siko muta bongo vraiment to vana ka to salisa na ofinga na niveau na bango te divine na bango te ka eza mulai ya nga la ndaka split ya climatiseur ya non la chambre tala divine okoti salo komisi toya elubu ya nazo yebisa yo okoti lopango lobi wow domi koto kana wow Belle Vie wow j'aime ma to kana wow non maman sera benyo muna on fait quoi na participer na kena tournage pas maman top na oloba kaka loba to vandu wana bango moko ba comédien na tanga ne kombote bango moko ba comédien ba bete se babi yaya na koza na tournage awa mais soika na moni appela belle benginga ndeko na casting yaya na otika pona ebiki na 15 ngo siko bongo ngayo bela maboro bank wow yepo su ka wow yeso meite ka ba wow ya mama surprise tika to fanda ya bala bango kuna balala ba mapapa voilà Bianca tomoni lelo to lali to lamuki barando ngo zo continuer kaka sarato la nande ko na biso le kechu sarato la il paraîtrait muda otinda eza Belle Vie ya elo mona e biso divine la patronne azana so not net parce que déjà ba jaloux atali babi no mikolo za net a misute ba koyo bebisi la ngami sur sufu tikana zone ça ya la patronne premièrement no e biso divine est-ce que ebi ki bloquer mukolo mo be pas finga ten na lobino est-ce que yebi ka bloquer mukolo moko be pas finga oyoka siko po mona kaza mutabuzo bate tine on le kana TV bo est-ce que la patronne mdatinga na sa l'émission ce qu'on va na TV pour na finga mutuni na fingi mututin Sarato la a répondre qu'il est que tu as répondu qu'il y a Gabi à propos ba ya makambu ya Gabi ya koluba na TV ozo mo divine ngalo na ko fana te baba ngake pona na divine na jema ibelo lingana nani so na bina linga divine mingi sa nani pasi na bonne manière na ngana za nango oyo ba valoriser nango pa Belle Vie na lobaka no attention na bina Belle Vie mingi la patona na lobaka ka te baza ba sœur na ngai alinga bango mingi oyoza mukolo oye mandeni ya ko gérer température à bato kwani makamuse za rebaka tate makamuse za kama mama top te makamuse za kama mama ya biso étoilité mais ça ka toujours la même personne parce que yé mutapelisi moto tiba comme na ba niveau oyo ya Gabi mutapelisi moto
Ce qui est comme makambo ya lobaki te mais makambo na tout ezate donc moni ndeko na biso meka koloba aloba pende ngabeta meka ko pese ndeti conseil tellement ngambu na bango kuna ya trop de bourrique o balinga ko bizwa makambu balatisa ngo veste bazwaka makambu mususu mutu alobi na normalité bango balinga kene nango na ndenge moko ya ko déplacer ba langage yango moni balinga komisa ngo bongo yango moni ndeko na biso pe leketio ye pe na ndenge ayekoloba ke baza bambana na saratola ya na mukola lelo oyo bientôt tokoma na temps de la fin ye kondimanga naza pede mais lelo nga na saratola boza ndenge moto saratola za na mabele ya saratola za na awa oyo ndeko na biso za na tige bakosuba ndenge moko te saratola lelo azobebisa lelo azobosana azosalue réputation ya mobali ne wana aza papa bana na ye aza mobali na ndaku leketio kokoloba bongo mpo asala saratola motema pasi mais peu importe saratola koya na tv te parépondre na leketio amoni asali bien eske atali réputation famille ne yaya divine akoso te leketio aza na grande famille aza na famille baresponsable baza so mpo lane aza mpe na bandeko ya badepute nga na yebi ozomona eske na tv Kevin akoya na tv alobaki moi je suis pédé selon yo asali mabe il me sali mabe ya aza na ndenge nyonso ya kotorture saratola enoke ya koya na tv ya koloba ke nga na saratola toza bambanda yaya opesa ngo te mais tandis que aza na mwasi okende obala aza mpe na belle famille okende obala si babenga babana na kutimi kala mingi ate bainvitation zokabwana leketio okende kose présente na belle famille na ye est-ce que belle famille wana makambo leketio oloba bakoaccepte ata ye mutala na mbongo ngo abongisa vi na bango peut-être aloba ebongo na sens kaka ablesse saratola yango eloko nazoloba te yango eloko naoloba ifale ba alingaki nango na badima na badegré mosusu alingaki pardon alingaki ata bamanière mosusu ya kolobela yango enoke ya koya na tv devant tout le monde leketio aza na père spirituel oyo alandelaki baprière leketio koya na tv te mpa alobake nga nde naza boye naza pede non nakala ezalaki sono mwa neti ndonso oleka naza pede ti nga siko na bele pede obinafina siko leketi oaccepte yango na facilité naza ma chérie mon frère yaya opesa yango pete obangi yango pete saratola ngai loko na osengo mama protéger famille na yo wana aza papa bana na yo wana aza mobali na yo wana aza nyonso ya yo moto kogarde réputation mobali na yo moto kogarde bavaleur ya mobali na yo oyebi deja ndenge bafingaka o deja mafinga makasi mwana papa na viola mwana abota na grand frère na ye likolo nango babatosu mbanda pede na soki ondimama mafinga ani atosakanga mpe na okamwa yo c'est comme si saratola pas trouvé nango normal yaya bongo asala nini monde alukaki monde amafinga ti ntango balobaka internet eza église te bakosa te yaya eza église te eza oye bafingi yo bafingi yo eza bongo leo nga na tika saratola kembisa esprit alanda ne vraiment te leketu eleo nga mpe na osenga ndeko na nga lekeleke oza deja na belle famille na yo ozokende obala oza mwana poto leketu oza mwana poto mukanda ya français nakoloba français c'était parce que oza mwasi te oza mobali nakoloba français c'était aza mobali oza français leketu oza mobali oza noko tiju wana vraiment leketu so ezokota mwasi azosentir yo koya nango na nini na nini mpo oya koloba ngo na tv ke oza mobali plutôt oza mwasi yo oza na belle famille oza na papa oza na mama oza mpe na pasteur aprielaka yo mpo aboka pasteur na ye mpe siko pasteur aza vai na tv atali ke mwana moko azolobaka nga na apede ya tozala bato to ata so olingi opesanga mpasi na motema nazwi na nga ngo te voilà Bianca tolobela lisusu makambo ya Sugar tomoni ya top 10 ebimi to sélectionné nani aza meilleur